namo kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na mino sito ba bolinga kama mama ile anitsu. Na pesi ba mbote ba ebwe habari zenu. J'espère que vous malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili kola musabiso na makasi na tongo ya lelo. Quand on est dans le bakayete kola muka ezali habitude teta nzambe ala mose malamu nzambe apession pe mayabo mo ekoyeba na kokumisa nzambe. Kopesa nzambe merci parce que vu o eza ya bisote mingi pe tolalaki na bango mukwalelo basili pe kola muka te bala mukite po balinga kite ezaka muka na nzambe bible bino bisete na circonstance na soto bakumisa nzambe to pesaka nzambe merci mais yo oza na bomoy olamuki na makasi hotel entourage na yo libota na yo banyoso bazabia ndeko kumisa nzambe pesa nzambe merci kandela bake kolala kolamuka ezali habitude te kobima kozonga ndaku bandeko ya momesano te ko passer pe journée eza pas habitude te toyebaka mukolo pema toyebaka kokumisa mukolo pema toyebaka na kopesa mukolo pema merci na koyebisa bino mwalika moko amuki avant tokota liso na biso lelo o tokende kosula sikoyo entre na koumela mingi te tozokende kosula sur le pardon parce que bato ebele baza na haine na kati ya mitema na bango haine eleki makasi okomona na kati ya couple mwasi na mobali baza na haine ba vivaka ensemble mais ba haine tonda bango na kati ya mitema okomona pe na ba famille ndeko na ndeko mais ba haine tondi bango na kati ya mitema ndeko na ndeko mais ba tondi sami na haine na kati ya mitema na bango okomona ba camarade baliaki esika moko bamelaki esika mombe aza na ba haine na kati ya mitema na bango alors na kolinga bolanda nga na bokebi nyonso nazotiela bino video ya ndeko oyo azokende kopesa biso explication pona likambo oyo etali haine, likambo oyo etali pardon, likambo etali réconciliation, likambo etali pardon. Ena makambo mususu oyo batu to négligaka na vie. Ozo négliger likambo nzoka likambo ozo négliger ya onde za likambo malamu. Mukomona yo ozo négliger likambo ndengwana. Batu mingi na kati na biso tozalaka na reconnaissance te po muta reconnaître mabe na ye, muta vanda ba penza te naza mabe, avanda ba nasala ki mabe. En tout cas, espèsamela na mutu nyonso tuté. Moutonyo se pesemela na ete. Mais pona koloba ke bandeko kobima kozonga ndako eza habitude te ngana ba molika mamuke. Eza na video moko na uti kotala na ba TikTok. Ndeko moko ya mwasi jeune femme, jeune fille abimaki azaki na kati ya erreur D. Azalaki elongo na mobali na ye. Kaka ndenge ezalaka na kati ya erreur bato baza ko se bousculer okaka tan batubi etonga. Batubi tonga miyoki mabe batubi nga tonga batubi nga nini ebi na teza tonga ebisi mobali nazo keloko ekotinga italanga nanu nini boy batala boy tonga nani atubi tonga mutatubi tonga monani te alongo wana akiko se retrouver na hôpital tonga wana soki batubi ki wana muta sida soki batubi ki wana muta maladie nini ba maladie contagieuse to yebite muta bimi na ndako na ye bien makomi na kati ya erreur azo na transport na 17h s'il vous plaît 17h azala ki paye mokote azape na mobali na ye baza batumi bale batelemi mwasi na mobali mais mobali ayaki kotuba etonga abanga ki me apa mobali azaki pembeni na ye ya mwana mobateli malamu ezali nzambe tata nzambe na batela kabiso kotambola kaloko la aveugle te parce que yo moko koka komi batela te bandeko prière est très importante. Prière ndezaka arme na biso. Ya boyoka babiki bako bundisa bino kasi bako longa bino te. Bako longa yo te soko za na kati ya prière po ba longa yo te. Mais soko la lokola kaka ndenge wano la mukaka ndenge wano mitika na mbuko nzambe te. Soki bitumbeye mama, soki bitumbeye papa bako longa yo pona nini parce que yo omitika na maboko nzambe te. Poso babundiso balonga ote soko mitika maboko nzambe te nzamba bundela ka mutu oya lukaka ye soko ozoluka nzamba komi monisa mais soko ozoluka nzambe te ye pasalini apesio mukongo alors tozokende kosolo boyoka papa makambo oya lobi na biso sur le pardon sur la haine boyoka maloba oya koloba ekosunga
ata mutu moko. Na yebiki bolinga ba futilité. Soki mamba ba futilité, makambo ko swana, na yebiki makambo sepelaka nango yangwana. Mais na ko senga na bino botala nano o so bosisi ko tala o apo boki ko tala ba futilité, boki ko tala makambo ko swana, makambo boye boki ndo tala ngo après. Mais na ko senga na bino botala nano oyo, boyoka nano o parce que ko sunga ta mutu moko. Bible bino biso ete butu ekuta bino na kandate. Oyo bozo tala oyo ekosunga ta mutu moko. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Ensemble. Parmi les premières choses importantes pour un couple Bisayo, il y a d'abord le pardon. Mais malheureusement, il y a 3 choses sur le pardon au bateau belé, bah éviter. La raison pour laquelle sur un couple vidéo et que sungayo vraiment makasi. Like vidéo yo enregistrement petit de la couple nyonso yebi. Tu ne sais pas comment cette vidéo que sunga bango makasi. Et local bosso sur le pardon, koloba pardon, na ko senga pardon. Eze loko mon côté. Bazolo bako senga. Mutayaka ko senga ayaka na humilité, ayaka na sincérité, ayaka pe na attitude moko boy. Il est possible mutu aloba pardon, mais asengi pardon te. Il est aussi possible mutu alobi pardon te, mais asengi pardon. C'est vrai que c'est important, il faut que loba pardon. Il y a aussi certaines personnes qui ont du mal pour prononcer ce mot-là, pardon. C'est important. Au salut, mutumabe, fongola monoko loba pardon. Mais ko senga pardon et souki na ko loba pardon te. Mais ko senga pardon, ils allera toujours accompagné na humilité. Orgueilleux sur ko senga pardon. Bon, so moni na sak mabe limbisa makasi. Non, on est ko senga pardon. On est au lobi pardon, mo sengi pardon te. Muta ko senga pardon ya d'abord na humilité. Et puis, il y a une attitude à regretter dans makambo oyo asali. La deuxième des choses, ce n'est pas parce que c'est moto pardon que moutouana faut alimbisa abou sana nyon sombalamoko. Non, tout ça pas roboter, on est des humains. Tout ça pas roboter que ça finit na place moko boye pardon, bah bon ta bossa nyon so, il passe à autre chose. Non non, il faut y avoir que naturellement ceux qui mutazoki, ils ont pas pota mususu. OK hôpitalité, mais yango moko et guéri na yango moko. Mais ça va pas tant zoki et qui va soigner mon tébo katolo beaucoup. Et ça va pas nous beaucoup hôpital ensemble là y bozoki ndenge moko. Mais pourtant et kaoki mbala moko. Mais ya mutu mususu et zo tamponer et kaoka. Et ça va mutu qui hôpital va soigner mais tant azongi na ndako il faut zonga les sous pour na pansement. Et ça va blessure mususu blessé mutu malgré sengi pardon mais tu sens que blessure n'est zakaka. Il faut continuer pansement papa. Il faut continuer pansement. C'est-à-dire, s'il faut bandela sokosenga pardon, bandela. S'il faut s'humilier aussi au maximum ba cadeau, au maximum ba souka, li po muto longo la blessure wana motema na ye. C'est important. Muto da sagité, au blessé muto. Yo pona que ah ben asenga ki pardon, mais alors que muto na toujours blessé.
Yokanis Kalimbisi, il passe à autre chose. On a Moutonaye, il commence à prendre des décisions. Au Seigneur, pardon, mes blessures, et ça, Makamba, comment raisonner Moutonaye, yo évité. Naïbisa Rabino, ba couple belé et panzanarate parce que ça est le bourra mounene. Ba blessure non soignée, ozoki sa moutou, mais au landé la te kaza la guéri. Moutou azoki si moutou, il faut landé la. Que, ndé la zoki sa ki wana. La sera qui pardon, mais à la peine guéri. Oui. Maintenant, il passe à autre chose. C'est pourquoi ça demande vraiment de l'intelligence émotionnelle. Bah, couple, oh, bah, il dit que c'est l'intelligence émotionnelle. Moi, ça comprend que mon ban n'a malgré la saignée pardon, mais c'est comme si le qu'on a blessé. Moi, c'est malgré la saignée pardon, mais c'est comme si, à ça toujours tourmenté dans la salle qui est. Moi, c'est parfois abandonner le mot bossala. Au sein de pardon, m'abandonner le mot. Mais il y a des gens qui ont pardon, papa. Au sein de pardon, mais la blessure et ça. Et ce n'est pas avec abandonner le mot. Ce abandonner c'est parce qu'elle n'est pas encore guérie. Moutou a guéri, au lieu de quelque chose que vous macambo et ça qui est en le blanc sous tes capacités. Mais il y a des gens qui ont soloto abandonné sur le mot et ça les macala. Comment on a ça battu? C'est-à-dire, ça n'a pas guérité. Mon bal, la manière de comprendre que ça n'a pas guérité. Il faut la faire sous pardon. En tout cas, je suis désolé. Je sais qu'il y a des gens qui ont mis l'imbissanga. Au moins, après quelques temps, la personne passe à autre chose. Mais il y a aussi un lobby qui a déjà la qui ont pardon. Keba. Le cœur de l'homme est tortueux. Ce qu'on lui dit, c'est négliger qu'à monter ma moto. Négliger qu'à ressentir ma moto. Couple, oh, bah, conjoint, bah, négliger qu'à ressentir ma moto. Oh, vous avez ressentir, et t'as l'ingati avant, on a déjà 5 ans, pardon. Papa, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Naturellement, et ça, bateau, bah, se cicatrisera rapidement, ce bateau potent. Mais ça, bateau, ce pot, à se cicatriser, il faut attendre. Parmi les gens qui ont la fiançailles, n'engagez ne moutou, on a la guérir ma blessure. Tant que vous avez fiancé, vous avez étudié, sur ça, il y au Seigneur, pardon. Alors, combien de temps pour aller Bissayo? Yo tano magambonate obali mwanso o avali mbiso faut 3 jours papa faute na yete il faut landela ta azo belonga après 3 jours continuer au senga pardon si ali mbisa yo pour ce que ça linde ngona te pour divorcer je te promets pour divorcer. La troisième des choses pour un bateau ba kola une femme sage qui bâtit sa maison, un homme qui a grandi, un homme qui est mature basé la kate ba senga bango d'abord pardon pour balimbisa. Parce que Moutou a collé à Yebi déjà. Tant que Yini Moutou, Kangele Moutou Kanda, ou emprisonné Moutou na Mouté Manayo, ça te fait beaucoup plus du mal que Moutou Kangeli Kanda. Mobile nous a blessé yo. Au Kangeli Kanda, au Sili, qui ont gardé rancune, haine, ou qui ont rongé yo moko de l'intérieur plus que Mobile Nayo. Y'a mon Moutou a collé, ce que Basali m'a dit, a gardé un mécontentement, mais a gardé un haine. Parce que vous gardez haine dans mon thème, mais vous détruire yo moko d'abord, vous gardez haine plus que Moutou Kangeli Kanda. Et ça, le couple mot balinga bakabona awa. Moi, si mon bali ba soigné tellement na tongo, mon bali andi ko comparer moi si na ba ex na ya. Kiti si moi c'est ba ex na ba ki boite yo za boy. A ridiculiser tellement moi si et choqué moi si tellement. Mon bali bimé kini musala. Moi si kande matie ko supporter mon ta bandi ko panza nyonso ndako. TV, à Passoli, à Panji, tout, mais ça à Panji. Mon bal qui moussa na journée vandi boy, ah, ça qui bien. Non, il fallait pas comment on a point, non, faut pas signer pardon, mais en ligne, ça m'a difficile, mais faut pas que ça moi cadeau, pour ça allait bien. À qui a sauvé le mois si bien, bas sauvé le téléphone à Sika, pour signer pardon à Poko. Mais Azon, on a pourquoi boy, à Koutindako des bandades. Nyonso, papa Soli. T'es moi, ça fait marrer dans la ngana ici. Aya qui a pardon. Mais nous voilà moi si à garder qui haine. Et le diable en profite. Et le compliqué Arabi Soumi n'a pas coupé dans un problème. Ils ont haine. Tellement mon tassalon m'a dit au garder haine et le diable m'a dit qu'on inspiré. C'est pourquoi Bissoba dans un le baraki. Quand les hommes pourquoi? Parce que pendant Kanda, le diable a inspiré au salon macambo pour compliquer les sous couple. Au moins que ce soit garder qui mécontentement. Que mon balanga sali besoin na pourquoi na lobelé et là à quoi balanga démonaté mais ayanga sala makamoyo na salite mais tellement tiré qui haine et rongé de l'intérieur et poussé à cela irréparable. C'est pourquoi yo no balité sambelanza mapeso mon balio dans la capacité à tasiliki à garder mes contentements mais à garder haine contre l'autre. Pour mon balai ko garder haine pour na moi c'est à ko betayo à cause de sentir à bambi même belé à chubio parce que kanda balo bagaza mpaya Jamba salo grâce au bala moi si à garder NT.
au salé loko ayin otuna comme no diable la mission la cause était loko mabe abambe cause loko mabe atina biloko na pourquoi atika kanda et ronge oui on yo so silikaka mais kanda et le but est qu'il faut oyina mutu ndeti akomi diable non c'est pourquoi Sambela Nzamba peut son maîtrise de soi c'est très important ce ko siliki ce qui est normal garder mes contentements mais ko tika haine et ronge de l'intérieur c'est que Nzambe apambra bino poser question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Batouba ou Mela ensemble? Parmi les premières choses importantes pour un couple relié du Sayo, il y a d'abord le pardon. Mais malheureusement, il y a 3 choses sur le pardon au bateau belé, bah éviter. La raison pour laquelle sur un couple vidéo et que sungayo ou vraiment makasi. Like vidéo yo enregistrement petit de la couple nyonso yebi. Tu ne sais pas comment cette vidéo que sunga bango makasi. Et local liboso sur le pardon. Koloba pardon, nako senga pardon, eze loko mokote. Bazolo bako senga. Moutayaka ko senga, ayaka na humilité, ayaka na sincérité, ayaka pe na attitude mokopo. Il est possible. Voilà, toyoki bon ndenge ndeko na biso lobi. Likambo na pardon. Ndeko siko vandi. Soko yebi ke ozana problème na mutu et que osali mutu mabe ovandi na yo ozo kipete osali mutu mabe mutu wana motema nezo nyongama kipwani mutu asali nga boy azo nyongama kati na yo oui azo souffrir yo mutu osali mutu mabe yo ndefo nyongama koleka mutu yo osali mabe ko blesser mutu ko blesser mutu ko zokisa motema ya mutu ezelo ko moko eza mabe makasi yango wana tozolo bela likambo ya pardon eza na bato ebele asali mutu mabe mazana kilo po asenga mutu pardon amwana tazo mikita pona osenga pardon Bible dit que le pardon c'est une puissance qui libère. Mais la mokili balobi ko limbisa moto eza ko bossa na likambo te ndenge mokili lobi. Mais Bible zoba ke le pardon c'est une puissance qui libère. Yango na tongo lelo ko talisa bino bandeko na ngai. Tango yebi ke au salim peu importe yaka na libala te ke o moi so salim mobali mabe to mobali o salim moi si mabe camarade ndeko na ndeko. Il faut qu'on yeba ko senga na kaba pardon. Tango seli kamwa mabe conscience na biso interpella ka biso. Premier juge na biso ezarande conscience. Conscience na biso ne juge ka biso. Ce qui conscience na eza ko juger yote. O sala mabe o sala malamu. So conscience na eza ko yebisa yote ke loko yo sali eza mabe ndeko se koza muta kokufa. Po muta kokufa ya so na conscience te. Mais muta oza vivante, oza na bon moy. Oyebi ko sali mabe, o sali mutu mabe, conscience ne te, o sali mutu mabe. Bible lui, l'humilité précède la gloire. Bota courage. Zwa courage. Ce qui est à mobali, o saki mwasi na yo mabe, longola ba pete na yo ya ki mobali. Mi kitisa, ipa ya mwasi na yo. Mwasi na nga, nazo reconnaître mabe oyo, na salaki yo. Voilà pourquoi nous avons pardon. Pardon moko sincère, pe limbi sangai. Vraiment, luka place na motema, o limbi sanga. Ndenge papa lobi, na komi kitisa, avec toute l'humilité. Oye na komi kitisa, pour ceux qui m'ont tali expression elungi na yo. Na modèle ozo senga la pardon, motamo peye ke, moto kati na ya nyongami, te, aye ko senga pardon eza sincère. Moto ndenge wana soko limbisio, pe abosa nimbala moko. Mais ceux qui ont yébiki au sali mutu mabe, oye ko senga pardon bon, soko moni ki na sala ki yo mabe limbi sangai. Elobeli ya orgueil, expression longina ya lo fundu, ya lo lendo. En tout cas soko moni ki na sala ceux qui ont moni ki na sala ki yo mabe. Mutu nyo senga ka pardon le baka soko moni ki na sala ki yo mabe. Et la kisi ke ye moko azako azo reconnaître te ka sala ki yo mabe. Azo ko sengo pardon na ndenge formalité. Ok pardon eza formalité te. Ba ko senga pardon na ndenge formalité te. Ba ko senga pardon après avoir ko réfléchir obité. Nana faute nana tort.
oza na ba remords te nasali boye pourquoi te nasali mabe natango oza ko se présenter devant moto yo sali mabe oza ko senga moto pardon moto ko limbiso directement zo mona penza ki ete moto yo ko senga pardon mais ce qui ezaki soko moni ke nasala ki mabe limbisanga pardon anele kakate soko moni ke nasala ki mabe pardon ya bongo elekaka nango te po solo bi soko moni donc nga na moni ko salinga mabe mais yo moko zo reconnaître te que salinga yi mabe ozo reconnaître ngo te que yo salinga mabe ngai nde na sa nini ce qui na moni ke en tout cas wana elekaka te mona ke na senga pardon alimbisanga ete oui alimbisa te parce que esengeli na yo ya pardon ezalaki mabe ya lokwa na tribunal oki ko samba tant baza ko juger bazo samba yo. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez que vous êtes coupable? Oui, je suis coupable. Mbala moko komona, banga ba pesa yo peine moko ya 3 ans, ba pesa 1 année parce qu'on reconnaître avec toute l'humilité. Monsieur, vous bon, je vais plaider coupable, je vais seulement plaider coupable, ba bien, donc on se reconnaître ma be na yote. Soko sali ma be. Yebakana ko senga pardon na komikitisa, ko zaka na habitude ko bate soko monike, ya mbo mona bate belé. Osengi mutu pardon mais mutu azolimbi sota obi ko salaka nga boya na senga ka yo pardon yango senga ka pardon le baka na soki na monique bako banda ko rappeler yango ezaka ba pardon mutu azo rappeler tout le temps que non mabe o mutu azaka ko obi to salanga boy parce que esengeli ya pardon ezalaki mabe mais soko sengi pardon na malamu okomona mutu akolimbisa yo kozanga kolimbisa mutu soko sali mutu mabe ekotaka na haine moto komitina kati ya koyina likambo moko fako sisango mukie tango ezalaki mukie ovandi nango mingi ekomi siko munene ta muso akoya kosenga pardon ekomi déjà trop tard pardon eboko leka pardon eleki lisusu te pourquoi parce que likambo yango esalaki nini ezwaki temps ebele pourquoi parce que ozoki kolinga ko reconnaître mabe na yo te mais bible ezoloba na biso ke bozwaka te mpo boyebi kosenga te soko oyebi kosenga pardon bako limbisa yo soko yebi ko senga pardon te bako limbisa yo pe te. Parmi les premières choses importantes pour un couple Bisayo, il y a d'abord le pardon. Mais malheureusement, il y a 3 choses sur le pardon au bateau belé va éviter. La raison pour laquelle sur un couple vidéo et que sungayo vraiment makasi like vidéo oyo enregistrement petit de la couple nyonso yebi. Je ne sais pas comment cette vidéo que sunga bango makasi. Et local liboso sur le pardon, koloba pardon, nako senga pardon, et loko mon côté. Bazolo bako senga, mutayaka ko senga, ayaka na humilité, ayaka na sincérité, ayaka pe na attitude mon kopo. Il est possible mutu aloba pardon, mais asengi pardon te. Il est aussi possible mutu alobi pardon te, mais asengi pardon. C'est vrai que c'est important, il faut que loba pardon. Il y a aussi certaines personnes qui ont du mal pour prononcer ce mot-là, pardon. C'est important. Au salut, mutumabe, fongola monoko loba pardon. Mais ko senga pardon et ceux qui n'a ko loba pardon te, mais ko senga pardon, ils allera toujours accompagné na humilité. Orgueilleux sur ko senga pardon, bon, so moni na sak mabe limbisanga kasi. Non, on est ko senga pardon. On est au lobi pardon, mo sengi pardon te. Muta ko senga pardon ya d'abord na humilité. Et puis, il y a une attitude à regretter dans ma cambo oyo asali. La deuxième des choses, ce n'est pas parce que Seigneur moto pardon que moutouana faut alimbisa abo sana nyon sombala moko. Non. Tout ça pas roboter, on est des humains. Tout ça pas roboter que ça fini na place moko boye pardon babon muta bosa nyon so il passe à autre chose. Non non. Il faut y que naturellement ceux qui mutazoki, ils ont pas pota mususu. Ok hôpitalité mais yango moko et guéri na yango moko. Mais ça n'a pas autant de zoki et qui va soigner en te boka le beaucoup. Et ça n'a pas de soucis beaucoup hôpital ensemble là y bozoki ndenge moko. Mais pourtant et kaoki mbala moko. Mais ya muto mususu et zo tamponer e kaoka. Et ça na muto susu qui hôpital va soigner mais tant mazongi na ndako il faut zonga les susu pour na pansement. Et ça m'a blessure mususu blessé muto malgré sengi pardon mais tu sens que blessure n'est zakaka. Il faut continuer pansement papa. Il faut continuer pansement. C'est-à-dire, s'il faut bandela sous kosenga pardon, bandela. S'il faut s'humilier aussi, au maximum ba cadeau, au maximum ba souka, li po muto longo la blessure na moté manaye. C'est important. Voilà, na kanisi bo comprendre malamu makamundi ko elobi na biso Bible zolba na biso que une réponse douce calme la colère. Une réponse douce calme la colère.
mutu akoki koza bozo swana mais yezo pesa mutu maloba moko oyo ke ye mozo comprendre mais mutu na ofinga ye pourquoi zo répondre te pourquoi zo ça boité silence oaza mato ya koyoka ayoka kolinga kato sala mutu mabe mais oyeba kolongola mabe wana yo sa kité mutu normal soko sali mutu mabe lukape olongola mabe wana yo sali mutu kolala kolamuka ezela habitude te Bible bina biso ete butu ekuta bino na kanda te ce qui Bible lobaki na biso ete butu ekuta bino na kanda te parce que ne babaki Yesu Masiya ko lokwa moyibi liwa eyaka lokwa moyibi tango eyaka e prévenara te dis-toi sikoyo ke osali mutu mabe mutu na zana kanda no na motema o s'excuser te liwa e Yesu mutu wana kei ya kei ye pa ko samba parce que azana kana na kati ya motema ye oyo otikala pe na culpabilité na sala ki mabe si je savais ce qui na yebaki il fallait que na sa nini na senga ye pardon atoki ko senga na cimetière ya sa kufi déjà asaki okotika na culpabilité vina yo mopimba Bible lobi na biso ete butu ekuta bino na kanda te liwa eyaka lokola moyibi tango yaka e prévenara te. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mkalu sakumuna nzamba nube nshanene bandu wetu bons. Bonne journée. Bokamatabi pwepwe. Bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Namo